Mais comment possible biso passe na kati ya mboka na biso ezosila te. Lelo passe, lobi passe, passe ko silaka mu colonie. Kolinga te milimo ya biso boto kufa ka boye epesa mabe. Kolinga te somme ya biso ba cercueil ne onza makati to kufa mais to kufa na banzela mai. Ça a été na mai qui reste des sous-souté ba sabota comme gouvernement ba on va sunga pipe. Ba ko ba sala na pipe longo. Ceux qui doivent peuple zaté, on conduit moi dans le Kumu et zaté. Alors, tu vas conduire la zone en place, tu vas canaliser maï oyo. Donc, si tu vas canaliser maï oyo, les facilités, pour placer la zone maï a, va vivre en calme. Tu dois pouvoir, va prendre des dinda, va tout le temps, tu sais, billet, tu vas connaître billet, tu vas balayer balibanda. Pendant que dini, autour là les zaté, c'est zaté. Tala neti bazelo nenge koma côté la biso na bandako. Tala ba niveau bandako nenge koma. Bandako baby. Batu ba perdre babiloko ebele na kati ya bandako. Batu ba baby si babiloko kati ya ndako. To nyoko makana événement mai. Mbulu ebete ki to dinde mabe to beli kutu to baby sina biloko to ngato kufa mai ti ana mapeka. To kimi to kochichi na ba mapanga ba voisin ba mire kwei. Ya to olo ba ke gouvernement so biso pe solution. Oboto ko kalisute to ko te kanala mayo to ko kangote efimba mabe to comprendre te to dinda po pondre comme na sema et comme au matin til kola pont un jour au monde débordé mati sur le kola pont ba côté Selemba ba monte le côté ikudu misusu avant-hier bana mikie mibale na mukolo moko na se amaya ya pont makeli lao ebembe bologoti ebembe ya solo oh kwa ujiba yaki ya pont ezodinda bakonso bazomona yango ombe batinda batala ndenge pont ezodinda si bato badinda awa yaka mpona pont oyo eza moke mpe arosef mosala asali awa ya mabe makasi tondokanga bambisi mai okukoloba te ngolo joba me lelo ngolo asu te mpo anini etufume koma na mai fulu batutu koboka bafulu na mai kopusa mapangu bozoyeba te makele bakoesaka ye te. Merci la confiance partout bozui libaku ya kuitoko ya kolanda PSB télévision na banda kuna bino pour la première fois. Abonnez-vous, partagez, likez cette vidéo comme ça la bongo plaisir makasi tika to signaler bino que tozali bongo na pont ya Makelele to bi ke pont Makelele ou mai ya Makelele ezali mai oyoyo etamboli ba commune ebele eleki e uti ba commune ebele eleki ba kan luka ba Selemba uti eleki na niveau ya bandal awa précisément tozali na se ya pont ya Makelele wapi kaboli ngambu ya bandal e kaboli na ngambu ya Kitambo awa na kolinga beaucoup plus ngai na ya to solola na population ba pesa biso conditioning oyoyo bazali bongo ko vivre nango na oyesika est-ce que population ya bandal Makelele awa kino na ngambu ya Kitambo soki mbula ebeti est-ce que badindaka soki badindaka bakopesa biso ezali bongo ba différents points de vue na bango tokotala pe condition ya pont ya Makelele nenge ekomi na kokoma na état nango ya lelo alors na kolinga na ba mingité parce que équipe mobima ya PSB télévision tozali sur terrain pour na kosala bino oyo ezali bongo investigation. Merci nayo Aristote la sima caméra toleka.
campagne. Mbote ndeko kombo na yo nani pesa biso précision beaucoup plus à tozali wapi? Ah tozali na commune ya Bandal. Ngai kombo na ngai nde Maître John babenga ngai Maître John Bukaka Mwanza. Awa nde tozali ko souffrir boye tinengo moni boye ba inondation ya mbula ezo pesa biso passe. Po parce que soki to komi 2028 ba vie ba koya bo voter ko voter na ko voter voter na ko voter ba député ba vie na biso nyonso to votaka ba continuer so tu ya mboka na biso ya Congo to yebi ke no to votaka bango po bango bato baza na liboso na biso po basala nini balongolaka biso na ba passe to zo mona na kati sika oyo mais comment possible biso passe na kati ya mboka na biso ezo silate lelo passe lobi passe passe ko silaka mukolo nini tala neti bazelo ndenge koma ko tela biso na bandako tala ba niveau bandako ndenge koma bandako bebi bato ba perdre babiloko ebele na kati ya bandako bato ba bebi si babiloko ekata ndako po oyo ezalaka nde po moko mutu soki azoleka donc azo sentir que déjà oui naza na kati ya mboka Congo na plaisir nyonso na esengo mais lelo tala mboka ndenge koma mboka oyo ya biso izini nga na moni kaka pona koloba bien bakanga izini oyo ya bachase oyo na izini ya bamilangi yango milangi ya nini bouteille ya nini na plastique ba bouteille oyo ya plastique eloko ebomi mboka yango wana po bazokebwaka yango par-ci par-là bazo contrôler tekeno bisika ni na koko bwaka chase bisika ni na koko bwaka te bamilangi wana ya usage unique oyo ekomaki timba niveau bagombe bisika nyonso bandal ezalaka bandal bisika mouvement bisika keno eza bisika bakonzi ekoma donc soko ye na bandal salité soko konti bisika nyonso tout entour ya Kinshasa salité na salité pona bamilangi oyo ya usage unique ça veut dire eloko wana tozo sepela nango te eloko eza wana bakonzi na biso papa Fati Beto comme tel biso moko batu to tombola yo nzambe muto asala keno yo okota na kati ya bokonzi ça veut dire nzambe eraze okaka susi pona yo pe yoka susi pona biso osala nini po bongsela biso mboka oyo eza mboka na biso quand même lelo tala batu mususu na yo okuta na kati sika wana ba fule comme tina kata nzela tina ba porta ndako koto nini wana a partir soko kei na kati ya kwen oyo ya nini ya bloc okuta na kati ya bloc wana ba fule ezali pembeni wana bisika pena bakonde bazakolia bazakomela mais lelo soko ke wana okuta ba poto banini ba mai donc salité mboka na biso tala tinenge to sabu mete to sola nanu pont oyoyo maya makelele to kana bandal to zali pena la pont makelele o kaboli donc bandal et kaboli kitamo ya rope zali moko ya frontière ko ya te kitamo be bandal e keneti ba niveau ya ba station ma campagne awa est-ce que ba conduire betaka tout pour ko kire o ezali bongo na se ya pont oyoyo bakonzi bamonaka balekaka na bango soki baye balekaka biso kaka balekaka biso po bango bosenga na bango ezalaka soki bakomi na ta ya vote bakomi oyela biso kokotaka na bandaku kopesa biso bapolo bamungwa biloko wana ezanga sens mais lelo tozo souffrir boy bazoloba eloko te mais soki tokomi na ta ya vote omona bango baye kotondela biso est-ce wana eza esengo wana eza bolingo te wana seke balingi biso te ça veut dire c'est que 2028 biso pe tokolinga bango te. Alors Maître John message na yo asuka et pas mokambi ekolo pe ba député na bino provincial obo votaki na commune ya Bandal awawa basi manini ya motuya oyo wuti et pas na yo moko ya habitant o ba ko souffrir na mai ya biso awa ya makelele awa souci na biso ezali boye ndenge toza boye na kati ya commune ya Bandal chef na biso lokola nde to votaka ye azwi la biso relève balongola po ba salité elonga na kati ya Bandal na balabala na bisika nyonso tout brookmestre aloba tala balabala ndenge komi salité ça veut dire eloko eza wana po bato bazomela bamilangi ameli mai abwaki na kati esika toyebi te po na bakonzi mibeko oyo bakwetsaka na mboka oyo po na nini bato tozoto sango te nde loko tozaki nango bosenga ya koyebisa bino yango wana. Ok, merci beaucoup, le message est passé. Merci. Mbote ndeko komo na yonani awa tozali esika nini? Komo na ngala di.
c'est-à-dire awa toza na bandele na po makelele awa toza na carrière. Vous avez la carrière, vous avez vivre vie nini, awa difficulté ezali nini? Bon, difficulté na biso awa place oyo pouvoir pont oyo nde yango moni koto to bato baza besani bakufa mpo achrétien nango ya bien eza te nini achrétien ya bien ya pont eza te donc fi balandaka chrétien po pont ezalaki boye te po ekundami neti mbula oyo tobeta oyo ye na zelo ta mapango nde ekundami akoza retour mai etondi eleka esu te ekomi ye ebeti na beton retour wana yango bamire bato ebukani neti mama moko to bamire ekweyela bango ye na bana bakufa mpado bamire ekweyela bato bakufa ebele à cause manquement chrétien à pont. Autrement. Alors, yo zali parmi les témoins vivants, oyo bazali na OSIKA, pour ça na bino ezali nini na gouvernement ya mboka na biso. Bon, pour ça na biso ezali gouvernement, ba on va sunga peuple. Ba konzi ba sala na peuple longo. Ceux qui do peuple ezate, mkonzi pe mo dans le kumu ezate. Alors, tant que va conjuguer la zone en place, ben va canaliser mai oyo. Donc, si on va canaliser mai oyo, ne facilité pour placer la zinga mai ah, va vivre en calme. Donc, kufa, va prendre de dinda, va tout au Kenya. Je suis belé, tu vas connaître belé, tu vas aller à Balibanda. Pendant que dini, autour là les athées, ces athées. On l'état de la solution. Mai au plan canalisant, on l'état soit tiré en volonté et en gémuki. Canalisant comme ça côté de tirer à l'aise. Ok, merci Ndeko. Toza pena mama Zaliwana za parmi ba habitants ya Kotoyo. Yepé to remeka ko swana ye moti mama kombo nonan. Mbote papa comme na bijou. Mama bijou, ozali mta Kotoyo hein? Na mta Koto. Yebisa biso bozonyo kama na nini awa. Papa to nyoko makana événement mai. Mbulu ebete ki to dinde mabe to beli kutu to baby sina bilo to ngato kufa mai ti ana mapeka. To kimi to kochichi na ba mapanga ba voisin ba mire kwei to kima to ngato kufa mabe. To ngato kufa pe mabe. Yo to lo ba ke gouvernement so pe la solution. Obo to ko kalisu te. To ko te kanala mayo to ko kango te efimba mabe to comprendre te. Ba te bele ba kufi. Mais biso nzamba sa biso ngolu to kimaki. Alors quand c'est un penda ezali nini lo ni esala penda ke lelo mayo yo pon zali tout le monde va tonga pon siko bon ordinara les susu. Donc to dinda po pon de comme na sema et comme au matin. Tu le colla pont un jour au monde est débordé mati sur le colla pont. Alors souci na yo makasi ezali nini ba konzi bazolanda yo na batu na bino ba batu bovota ba ministre provincial ba député na bino provincial ba otala yo ba sima nini ya motuya o ezali moko souci ba habitant ya quartier Kotoyo. Basunga biso ka ba pesa so ba mbonga garanti to longa ba samai. Souci basunga bino. Yebisa mokambe ekolo ata ayoka. Mokonje ekolo yo kanga sunga biso pesa so ba mbongo to longa ba samai po kolinga te milimo ya biso boto kufa ka boye pesa mabe. Kolinga to so me biso ba cercueil ne on zamba kati to kufa me to kufa na banzela mai. OK, merci ma bijou, le message est passé. Merci. Moto makamera bonso.
Mbotendeko komo na yo nani? Bonjour, comment on Monsieur Trésor? Monsieur Trésor ta la caméra, yebisa biso condition nini oyoyo boza ko vivre nango na se ya po makele lao. Condition vraiment difficile makasi po to vivre bien te batu ba bebi se bilo fort batu ba ku fort moi mingu le baati. Te mfolo baba tu ba yo kayo parce que bali ba condition nini bo vivre nango awa. Condition to vivre mai et comme a kwese po nini bateau tout baye ba kwese ba mai ba komi ko fu pour pousser ba poubelle pe mena ba mai moi mai le ka et s'inspirer ezate siko na biso ba tout vana ma musika mai to mo dinda quoi pas moins na biso. Est-ce que tu vas dinda? Makasi makasi côté ni ba dinda kiao. Partout nos environs nos tina bandal. Ntina ngamba bandal même ngamba bandal tina ngamba kitamo ko lo baté biloko baby. Parce que il y a aussi des morts parce que bazo kufa wa. Makasi kache kongo ko lo bagute. Ba côté ya Selemba wa ba monte le côté ikudu misusu avant-hier bana mikie mibale na mukolo moko. La se amaya ya po makeli lawa. Ebembe bolokoti. Ebembe. Ya solo. Oh, kwa uji bayaki bamoni baka to expliquer dans kin ba différentes chaînes télévision. Bazo moyen te bo kire mai bo dégager bato tout ba pemena na mai balinga te sko tondo to ba inondation. Alors n'a pas né bozomo la condition pour combination bino vous habiter koto et loko nino esengeli gouvernement asala po bo vivre na kimia awao. Faut ba kire salité mati zele souté et tant que bazo boka poubelle na mai ko expirer ndeni bambisi bakima tondo kanga bambisi mai okungolo bate ngolo joba mais lelo ngolo a souté poni et tu fume comme na mai fulu batutu ko boka ba fulu na mai ba ko pousse mapangu ko bozo bate makele ba ko esaka ete etake bozo ko ese yepe aka na ba inflation na ba kanda na akodimisaka bino bobikati alors bakonzi bazolanda yo basimba nini ya motuya osusi na bino ezali penda nini toza posa baba kire biloko eteke bazokire yango bazotia na mituka ezokende tomona yango même sina ba Brazzaville biso totambo pe ba Brazza tovanda ba Brazza kirage mabo ba soigner ba pona bango ba na bango au moins tata ça a été boité mais mboka moké bongo ba sama mama minene bongo parce que pour anité biso toi un grand pays un bel pays maboué hein mboka kitoko boye toko za tonyo kamarate ba mai ya boye ça a été na mai kirage des sous-souté ba sabota comme pont za kitoko pont mon bijou oh papa so désir mobutu atikela biso mobutu tonga mobutu
ntango na ye ezali nani lunda bululu tema ya ndo na Jamaïque a commandant il faut passer les ponts mais tirage de sous tes ponts dindi tanu na ko simbelo ko simba oh rapport le komi pemeni na ko sim 21 ndo le cancer 21 bakara minene ndo le ka oh là c'est awa pena mituka minene jo le ka tikune zo zelo eza ze tikune ya nango mais mutuke le sute bakira bapuse bamapangu tomo vivre kwa bamboa dinda tomo vivre kwa bamboa ko dinda bo projet mama mukolo ya 90 ans aki mama yondeni maitia enga jeune no banga ibongo sikoye mama 90 ans aki mandeni. OK, merci les trésor to sur la pena baike oyo bazali ba habitant ya Kotoyo mbote ndeko c'est biso to na quartier nini. Ouais, mbote a tozana quartier Jamaïque comme on a champion 12 épingles na boxeur ya chef club ya président Joey 12 épingles naza sous musicien ka babenga Rigen Igebi na filet Ibrator place auto comprendre de l'état a sali musala nyonso tout excusez abongisi po champion mais ezaka na code ya ba voyou hein parce que ngana sala kana sécurité civile groupe N Aigle hein à part ça babotolanga teni na biso akaki ya sécurité pa bakuluna à niveau kaka anti bandal société nango na Gombe parce que balala awa à partir à iner babi maroboto la même kokale batu bango moko bana bawewa bakuluna bon c'est bisa bon à part ça na sala na musala ya société pe ya l'état ya président papa Fati grand frère a raison pont oyo tantinga na botami ezalaki déjà papa nanga ya domaine à chauffeur mécanicien to dans le pont na ngomama si vos conditions et l'on est ça que le pont bon vivre ba catastrophe oyo bon eza cause ya mokila nzambe mai o ambula la rebetaka e banaka te po mai etondaka ti na limite ya pont siko yo so fazer olalia no utaka pa na bino l'état papa lobaki ni gouverneur du centre ville papa Gentini Ngobila papa Gentini Ngobila lobaki ni place omoni groupement yoza kuluna te est-ce que osakana bato bongo na talanga mona bakuna nde basalanga bazokisanga pona teni wana kaki obenganga soda mais soda te obiso sécurité aigle to la taka blé noir bon kolo société na biso babengake bubul indola agazuma yende likunzi protège un pona mikolo biso toza dende ba pesango sécurité delta force aigle ça peut 12 épingles yebisa biso vraiment sikoyo souci na bino ezali nini Kotoyo. Bon, pour n'angelo belo côté, nga ba ba menasanga la ba machette na senga ka nzambe na ngalola abare bango na ba famille na bango tout. Mais je suis infirme, ba betanga masas na veni Loadi. Na le pango député na tilelo aza arrêté, aza na kanchach. Bon, nzambe na ngai asunga pour na bango l'état ko wangana dossier wana ba dommage so nimbongo depuis 2016 18 19 babandona. Okay. Jamais na koki ko sala soda. Depuis le champion 12 épingles, message na suka ezali nini pona coaction na bino bozo dinda bato boka salité oui ba kulun bazo vendre na c'est pont or message na suka ezali nini. Nabi moi je suis abandon parce que on a parcelle là-bas déjà papa on a refusé la parcelle là-bas. Déjà toté Kango Kala depuis 1989 mais to comme na quartier Congo. Côté à 80 jours avenue ferme avenue Kimpese avenue Mbama avenue Simba avenue Ngalema mille nazali bon na kitambo tona bandeko bandal na avenue Swala mama kulutaza pona awa eza etali l'état parce que bino na signalaki bino partir Sakombi jeune obongo kaki obenga ipesi na brato. Yebisa biso situation nini ou condition ni bozo vivre nango Kotoyo. Situation vivre awa eza mabe makasi bilimo na bomona ndenge to vivre atane ba foule ça bani mabe mais elo libosa na ponano o pona ngana no na mwa déclaration na ponano ya na mabe pont et salinine pont ezodinda ba konso ba mona yango mbe batinda batala ndenge pont ezodinda si ba doit dinda awa ya rapona pont oyo eza mokie pe
Arosef musala sali awa ya mabe makasi. Asa kinini. Ingénieur wa sala aba ba terrasse sali awa mais mai eke te e reflet e zonga aso mu lebeti kotina so dolinda a. Mais ba bibino pousi mapango na pembe na mai bobo ki ba salite na mai. To pousi mapango tin bino bo mona ti. To pousi ndeni terrasse yango eza a bo mona misu ya bino mo ya a o eza aveni. Pe esuki yango Arosef ache barrière eza a. Parce ni bola ba to pousi mapango a. Sikoyo pont ezali ya kodinda. Est-ce que bakondi bazoza déjà libaku ya malamu ya otala kabino apolo ko luka solution ya bayike bozali pembeni ya pont boye kozinda. Ata mukomodo tuko mona ata mutu mo ata bugumesa na biso kitambo umbe bana tuko mona pont ote asa suivi a to monte moi mukie ya kan général moni quand pour yodinda wana nzele yoki ekufande lobi ache tracteur wana boko mape wana boko mona yango en place. Ata basali musala et si to sepeli na moi et ainsi o asali wana. To komi na langa me mule zo beta kana zo mpe de likolo mbula lo ezali. Alors et on tota likolo oza komi lobela nini? E bang sa biso kaka to po da pre okim sa da bilo na biso da to kanga ngo da malembe se bani zo meke evolution bakele na trané chi se ko mabe to kimi na bilo na biso likolo na prince to fandi. Message na yo asuka otali caméra ba kondi bazola na yo ba député bo votaki ba simba nini ya motuya e utie pa no pe souci na yo makasi ezali nini? Souci na nga makasi lo liboso sa ba zo musa biso bugumesa zo tengelito. Ah? Azo musa so bugumesa zo tengelito azonga so azonga te azo mutu ya cabinet na yimo ko bacha ye bugumesa kitambo. Po o ba chebiso otoma o sa to mona ga pe bana akota a si elo to so mona biso na yebi pe na komuna tika mona nga pe te. Ba demande na yo. Wa ma nga ngona sengi. Ba shinzo bugumesa biso na liboso na 1. Asa elo mo te to tika mona pe te. Otamusi mikona pa tuna kitamo ba to na bila komuna pe te. Lo liboso yango wana bakona mboka basunga biso baleza nini emi baleza bakona basunga biso bata pont on ndenge zeli bata pe condition auto vivre basunga so chama boko to fotaki bapo na biso surtout ya kitambo to foté bango awa to ni mwa bato abimi awa a grâce à ministre abimi awa manubu abimi awa na kitambo nga fotaye basunga biso bacha so maboko on ba yango wana. OK, merci, le message est passé ndeko. Merci peli beaucoup pour la bino. Ndeko lete oloba. Merci Nabino, bozaki belé ya kolanda émission na biso ya mokolo lelo. Nebi ke nga geti samba na kosala oyo ezali ba commentaire mingi parce que boyoki oyo ezali bongo population ya Bandal Makele kino na ngambu ya Kitambo bapesi ba précision na ndenge bazali bongo ko bika na milieu ou na quartier na bango. Alors na biso PSB télévision to senga ba konzeko lobo ba na koluka o ezali bongo soin ya ba électeur na bino ba habitant o ba ko vanda bongo précisément la Kinshasa na 21e siècle. Alors ba ko vivre la condition madame te bozaki belé. Alors pour la première fois abonnez-vous, partagez, likez cette vidéo et que ça la bongo plaisir makasi soki et komeli kino bakonzi ya mboka. Merci d'avoir resté sur ma caméra. Bye to bomba la sima.